Donc bango le ko la baba Bakari qui vous dit les bazo mouiller mayo mais bazo mona mbongo. Ouais. Ça bazo mbongo sko. Bazo mbongo mais ba mouiller mayo mais bon non c'est mbongo te. Ah bango bazo là ba faire mouiller mayo te. Ouais, c'est un peu ça. Yebika Congo ndezalakati. Batu bazala liboso moi bakali zala kaka. On les a ba secret to rolo bâti mais basala moi 6 mois. Après nous on a qui une renaissance quand ndezala pe Congo na biso mutemo abe. Na betité. Après nous on a braza no toyo. Bonjour, bonsoir, très cher Internet, il y a Pedro Production Grâce TV, en tout cas, très cher Internet, il y a Pedro Production Grâce TV, et la tombée de telle émission, ma lame, un grand merci à Tatan Zame à Pesipiso, Pema à Pesipiso Ngolo, il y a un coup de Nangana Bino sous mon collègue, très cher Internet, et surtout, c'est de Wata qui fait 4 Spiritas, na mapano ka nena lo barado Spiritas na musala Spiritas partout aux Libakou ya Kolanda émission balabi site ezaka moko chaîne ezaka moko Pedro Production Grâce TV aussi mama bon pa yemoko les patrons des patrons la benga cause annonce la pulga le magma Totorino papa nanga Pedro Kangila respect ya mama Tete Ngolo la patrona maman Tete Ngolo mutaliaka héros la tese komika 16h45 abengi maman Lili kitakuna kinezo la roana na la na ngotini kaka nenge zalaka. Un grand merci aussi à Jérémy Kangila, Grâce Kangila, et Annabelle Kangila, donc binoto la bino à 300 oublier Jemima Kangila. Et respect na mon colonel Liaka. Mon colonel Liaka balobi Tukine. Colonel Liaka, Tukin, Kuluna et Sili. En tout cas, un grand respect dans le colonel Liaka, Kuluna et Sili. Dans la ville province de Kinshasa. La Bukasi, papa colonel Liaka, Kuluna et Sili. En tout cas, un grand merci, coup de chapeau, Neka Kezalaka. Et sans oublier aussi Mike Kimona na RCA na Djoubek Mutasipi na Masolo Batoua soutenir ces deux attaquants fait 4. Un grand merci aussi à Maître Moïse Kangila yoko na problème ya ndenge nini. Zanora na raison. Yepe na oya kosambaka ndenge zalaka musika stati États-Unis d'Amérique. Mike. Donc Moïse Kangila maître avocat solo sans oublier Lofo Elvis Kangila. Mika Makese sans oublier aussi Maman Magui Sungi Makese que je salue aussi à ça. Et je remercie aussi mon équipe technique Cordon Sola. Il y a Maman Lili et sans oublier aussi mon Carmen que j'aime beaucoup. Mon bali a Mundo a 45 000 femmes ville province de Kinshasa. Et non que finda. En tout cas, Rouméa na aussi mangone na ka nenge zala. Très cher internet il y a Pedro Production Grâce TV. Ils ont la voix des stars toujours mutakambango c'est data qui fait 4 kaka nenge zala. Le na mbele bino moko ya ba grand star. Joga mogo ya beta car nengezala beta na baimana beta na bamazembe donc touré parce que actuellement azo beta na équipe nin car nengezala ka dans le déjà bonjour pas invité na mai bonjour papa les chansons toujours bonne santé pepele merci beaucoup Martin puis moi voir bino ba star de la trop parler ba sp belé ba nous te voir parce que très cher internet et Pedro Production Grâce TV bazula nous na minute yo ba moteni no pesi bango. Bon, on apprécie Bambote Belé. Merci tout d'abord de la émission. Merci. Merci Mingi. Déjà plaisir aux à partager. Nous sommes balés. Merci beaucoup. Batubala Nangaï. Bolandali Chassoualou. Yeah. Mais t'as beaucoup mon aspect le musicien. Quoi Djoko. Obike. Joueur ya Pepe na Bakin A. Baza Moboula Bassia. Les chasseurs pas bon. Les chasseurs bon, les chasseurs na moi Simoroti. Oh, Malolo. Ah. Beaucoup mais la les chasseurs lutter. Malolo. Azana malolo na ye, beaucoup mais la les chasseurs lutter. Libanga. Azana malolo na ye. Ni mabe. Sopi baro sopayo. Toujours. Merci beaucoup à les chasseurs lutter sur la momoke et avant de côté la question mon chouchou, boni bilan na yo il y a 2021 les cas qui n'engagent. Bon, 2021, vraiment, ils allaient bien. Ils allaient bien pendant passé. Nazaki na moi tamoro ya moi trêve. Na fanda ki moi mukie mais na 2021 na uti moi ko beta na mbujimai. Na mbuji ngabe nga mbuji Paris. Na uti mbuji Paris, na uti mbujimai. Quoi ni mbuji Paris? Bon. Na moni maramu mingi na mbujimai. Na découvrir pe belé on a benga mbuji Paris.
donc tout le baquet les chansons baté belé baé bakayo na Derrick Motema pembele tout pas maros parce que na minute oyo mais les chansons au bunga kaka boye donc tu comprends raté baté belé ku bakanisa ke otika bali baté belé bakanisa parce que ça la pena ba succès minene na Derrick Motema pembele tina tika tina bunga ti ezaki moment ki nazali na imana na longwe na ke lupopo et ça là qui nazongi ki na ke Brazil toi du Congo nazongi suis imana na buka na zo facture na fanda moi une année après na okine Makiso après Makiso nde nazonga ki na fandi moi mukie na ke Lubumbashi na fandi mukie na bana entraînement na Don Bosco moi complication après na okota na Zambie na sala moi 2 ans na Zambie na beti 2 ans na Zambie et ça là qui mazembe benga na ye na sali 6 mois bon yebika Congo nde zalarati bato bazala liboso moi bakali zala kaka on eza ba secret to rolo bati mais na sala moi 6 mois après na zonga ki na renaissance quand des zala pe Congo na biso mutemo abe na betité après na okena nga Brazza na toyo donc tout le ba diriger tout ça Mazembe balinga te vraiment aux zala te ba dirigeant te ba dirigeant te banani ba collègue kaka o abiso to le ba pena bo solo te ba collègue kaka na linga beta ma solo ndeti te mais selon na lo bango essaie de ba 5 ans passé 4 ans yeah ezala mtu nanga na linga beta mote mais na senga la ba massa mingi bazana ba équipe minene soki bande on a bino ba surtout ba congolais na par exemple to moi na Mazembe ba Zambie ba ebele tandi moi pe ngala beta na Kambala Leopard na Zambie ayebi nga c'est un Zambien mutabengi muninga ni collègue na ya wabeta chongo mutabengi tandia bakalaba mutu babenga bachombo bachongwa mais biso so muninga no mo abengi yo kaka biso mo ba congolais to bomana ba OK ngaso na yesika na ebi ki moi ki wana déjà za na standing ni mo boy ngana yaga ndipo na accompagner mon move ngapina na standing nanga nyoki na yana mutema mabe mais so de oza sika wana déjà ocha de ki mutema mabe mo donc tolo ba sikoyo ba joueur congolais entre bino na bino bolingani wawa to lingana ati voilà perception la différence championnat ya biso ba congolais na championnat okena okuta na Zambie différence ezali bon différence eza makasi organisation biso to pesara na organisation ba rôle ba match ebeta ma samedi ba reportango mais na Zambie nga beti championnat zambien ba benga Super League bon ça football anglais Super League première division ti obando kita donc so ba bi Super League samedi et ratati ba to beta na Zambie ba ebi na ma se beta na Zambie ba scotch ngokene ndaya yantana singo za na kabwari azit maso mona ba réalité Zambie donc c'est un peu ça so ba bi match ya samedi etandi nyonso ebeta championnat national etandi nyonso match ebetama e raté parce que ba Thérèse belé biso na Congo on surtout na martyr tu vois na Veme ba stade minene na ngwana una roloba ba ujani za ba terrain ya ba municipal ouais c'est un peu ça mais koto mbongo pe obili ba jouer bola na pe koto ma ezo chola bon soko vivre na Zambie oza bien so on a famille na Zambie mais tellement sur la famille na Congo so tini mbongo yo bigande zalati ikitaka merci beaucoup merci les chansons et au sala pena succès makasi na imana succès ya makasi pena mais lelo tozomona bato bosaki na ba succès lokola ba tuka tusilo et ba Joël qui moi qui je sali ya passa lelo ba Joël qui moi qui bazana ba position ça type na ke position maintenant ni les mankaki les chansons le pas à mémoire koto imana ba frena ki yo to ndenge bon na wolo ba mutu nyonso tozande monti da soki lelo msusu Joël qui moi qui émerge bien to beta maboko si je parle de lui parce que Bozakana est trop wana pena elié donc yona exemple ya yé quoi donc c'est un peu ça so lelo nzamba sunga ki ba évoluer to beta maboko biso penza mbacha biso na limite na biso oyoyo et c'est là que to poussana donc c'est un peu ça vie onga na zana ngo lelo na oya Joël les ande monti vie oyo zana ngo lelo
na oya mutu mususu ande monte na zalesha ya za Joël Kimwa est-ce que il dérange na yo pété rien ni mabe ngana lo barosopi barosopa ni mabe donc ya osakana ti ni mabe nazalaka naye ayebi nazalaka naye ayebi ne to partager ayebi. Merci les chansons le score ni les senga qui n'ont quitté DSMP avant on le voit très tôt na DSMP. Bon biso to ando sala musala en coulisses to ça musala en coulisses mais to ban ni maoti tu vois non mamba imana linga lo ben internet té to na TVT so na beti calcul 2009 2008 2009 na sala mama na musala na imana ou msusu ba dirija ba ndima ngoti donc singa na moment ki na longwa to lu cop na lu popoye na moni ba chinga salaire na ngai parce na imana to ndo za salaire te oh akasi ti ba wala bana beti na ofele to ndo beti la varese ki ba munela lo kwa DSMP tu pas moros to ndo beti la varese o ba imane ba yebi ba vo imane ba yebi to za na présidenter oh sponsor Zarabwa Congo non ngabeti ya tatuler ti ngabeti général Ondekande Charles Koto général Ondekande apona tuzana présidenter tuandoza salaire ti tuzana moi ba difficulté belé batu wamze ti biso moi prime ya match zaki Joël Tawatishan Joël Salakiako ebunga Gladys ba jouer ba motela ba ninga na wa jouer mais oui mais tandis que ba dirigeant ba ça c'est la vérité. Bato alingana lo ba vérité za vérité yango salaki to lu popo bengi ngai ndena kendaka e salaki na longwa imana donc to baki olongwaka imana pona mbongo na longwa imana pona mbongo penda bana oza mbongo te yango longwa imana na longwa imana pona mbongo penda ti mais aki moment o singa ki na longwa otali ba souffrance Nathalie avantage nanga na des avantages parce que vous avez une famille donc ouais c'est un peu ça pour baler oyo les chasseurs a servi imana vraiment en tout cas bokori ko tika ka ngona te ba déjà imana bokori ko tika ngona te et tozo mona le ba Gladys pour que c'est ba compi côté coaching ndenge zalaka au garda toujours ba bonne relation na bango ouais ba bonne relation zali noko to solana noko nde to solana trop. Mais il faut pousser na nanu te na makambo imana trop passer na zana non a aussi 40 ans non a aussi 38 ans na zana no na auto beta non so na lâcher mamba ballon na ko annoncer na batunio soki les chatiki ballon akisa makambo susu maintenant non annoncer te ki na tiki ba mo na poussa na peme na imana mingi ezati pour le moment donc to ba ki lesha aso beta kaka bale ouais so actuellement on a club bon actuellement là bon on a minute o mikana na na Asbantu na oti Mujimai na so beta na Asbantu et on a baki na oti Muji Paris na benga Muji Paris oh c'est un peu ça donc on a ba yamba ki to kwa keza ki chaleur oui ba benga ngapa mapasa ba benga ngapa mapasa maintenant na ba mapasa te mais ba benga ngapa mapasa benga ngashambuya na ebete ba benga ngashambuya na tu bon shambuya za nini o za pa mapasa oh maintenant ba mapasa te shambuya ndé bon c'est un peu ça peut-être ba pesa ko mona ndinga selon ndinga no betela bale na ouais na imposer rythme na za rythme na imposera on a méré ko imposer pe na imana on imposer pe kuna na moi rythme na moi rigueur na ngala musala na nga surtout sur na terrain na méré ko imposer ngo Simba Gipé parce que Simba libanda vraiment Simba. Merci beaucoup les chansons et match ni oyo beta pena ou beti pena moi que non et simbité pour ngai match on a bete Simba moi pena que non match pena ma kasi pena mais pour ngai et simbité match Simba te pour to ba non na DSM pena to na zana imana match contre ATT il y a Présa Pierrot. Match wana to polara 3D. Ancien joueur de Zagangana Isama. Et Simba Pendati. Supporters a gagné la Rabi Saloba ou Avova Loba. Donc match wana pena na zala na otilo na mémoire na ngai.
to ba supporter ba zwara pena mona pena atie pena masuba ina chassa bambi pena masuba kutu te mais so déjà supporter si moi mukia yo finga yo sala rapasi hein su mutu supporter ça ba non soit lo kanisani to bengana ko to bengana yemoni ba ni no betela biso ça fait mal. Merci beaucoup les chasseurs à part Vita Naimana. À part Vita Naimana match bon là les on pena vani pena là pena bozana tellement bozo l'autre ngo ponge zo yate. Hein? Ezaka Vita Naimana to ba club musupena. Titi match no c'est ndé moko. OK faux match za ku Vita Naimana. Ba grand match za ba match ba les stars. Ba Kano Biromega ba grand match ngwana. OM so yapo bo kutana ataka mona na Kano Biromega na sele omukuna. Simekoli. Mwana matete masala ngala pese mbote. Revena soki vena to beta pena senti Kano Biromega imana. OK Vita imana to banga na biso na biso. To banga na mais eza derby moya munene mais soko yé na ko banga mingi. Au père de derby parce que derby et betama na terrain et betama na maloba tina roloba kezaki bona boy maintenant comme na terrain makamususu dans ba grand match petit match à raté dans ba match sur la popo ndemoko mais Vita imana ezara pena grand match te parce que to yebaka déjà to yebani déjà bino tu batangomba te biso tu batangomba te to yebani kasi batangomba non oui bino tu batangomba Tingazala kuna les chasseurs na kisi ya makasi ya teto kena ka bongo e batude baloba ko fanatique na yo c'est tout bato balinga les chasseurs na kisi ya makasi parce que les chala mutambo teto kena ka bongo to solo na litoi na oso beta na mbujimai na ata mwana petit mo bwa mkia na kuta kia za te azana shoka joueur ba ebisi mwana na mkia uta mwana viana mama na mdakisi Petana yesanga bito kena kandi bakanisi. Moi so kena likamomba tu bazo kanisa e bangisa pe batu. Ato sota la statut na WhatsApp. Na cha moi to kena nga. Kasi pa ba yebi ke lesha. Ti rien. Lesha mona na ngomba te. Ti na ye so ki na zaki na ngomba mais ti lelo na zana ba équipe à danger. Donc tu vois joueur ba pris la peine ko nga batali kolo. Ti wana yebi wana ba vi na bango. Ugo cholo bango. Ti wana za ba vi na bango. Mais na biso qui nazaki PM sous une escozo lobawana. Les chasseurs. Merci beaucoup très cher internet et Pedro Production Gratifié en tout cas vous s'abonner massivement car nengezala. Lelo na mbeli bino les chasseurs. Donc à l'équipe équipe belé boyebi ka salara maman na succès vraiment na derrière Claire Motema Pembele tout pas moros bino tout na pesi na mbota trop et kaka nengezala sans oublier donc mon colonel respect na colonel Liaka. Respect na colonel Liaka do babi Tukine. Dans ville province à Kinshasa donc kuluna ici nango na bokasi ya papa colonel Liaka mais respect dans le bisu so lingande boy na Kinshasa kimia vraiment ezala colonel Liaka donc respect mon colonel tane to comme tambola couvre-feu ba longoli couvre-feu mais to comme tambola toza à l'aise na bokasi ya colonel Liaka donc respect vraiment donc ville province à Kinshasa et puis na bokasi ya général Silvano Kasongo et en tout cas au sali pena marampena bien ngezala na ba collaborateur na yo lokola colonel Liaka Tukine balabi ville province à Kinshasa sécurité net na film on a mona Jubek na kwa moro ba menancer et loko ala pena zate ya gayar pa vani pena calme da baza calme ba tambola pena calme ngezala na bokasi ya colonel Liaka donc Tukine respect mon colonel les chasseurs. Les lorsqu'on soit habillé dans les chasseurs, aya kobeta na Asvecles. Ce va proposer au niveau. Bon, on y a c'est un solo. Il y a mutu basola ngo. Beti ngai makamutu na prépare ngo. Donc donc to banga kuna zatia. Ti. Les contents de batu bazana ba banganga. Parce que babi ki ngala mutakisi. Po bi yo ara kisa makasi. Po ba yebi ki ngala zana kisi bango. Parce que l'on a linga les chasseurs pas le ba vérité ala kisa. Eh na bi boy. Po bango nde ba yebi. Ki o aye wana eza lesha. Te elema. Elema les chasseurs. Elema Saula yebiti. Masana ngebunga capitaine Vita ayebi. Ayebi to to nzana imana ndezala ki abeta na gauche.
ngana beta na droite ya mo balongoli batine na 11 ngala beti na 3 isama beti 2 c'est un peu ça mais ça la peta moi entraînement bibi on peut jouer après bosso na père et les carapés ah ouais les canangwa bon et ko va na pe ba ennemi moko boya ba ennemi te mais trop discuter une fois d'être discuter na beaucoup ouais njoli grand joueur et loco donc tu discuter autami kili tu discuter fort on a zongi imana ngana imana déjà tu discuter par après et les canango merci les chasseurs et loco ni ya passe o etikala o craftement le lo ya motema mama mwana bali et loco ni ya passe do etikala na choc bon le loco passe etikala ngai kubuka na nga na uti étoile du Congo na Brazza to betina imana to gagner bon D1 na zongi imana to na zongi imana na bukani elora pasi ya vie na ngwana ona linga olobati ba imania bolimbisanga les équipes où esalanga mais na mekata ko loba mo mukie to na bukana ga na traiter likolo nga moko na traiter likolo na nga moko wala zobeta na Derrick la motema na uti Brazza na zongi imana na bukana na entraînement na 20 mai na traiter likolo na nga moko ba dikja ba kipa yote ata mutu moko ta pese logo soki na uta na mbongo na nga na Brazza ti mema trop moi logo na nga pasi yango wana na ba imane bolimbisanga ba supporters na nga bolimbisanga bino ne bosala nga lobe nga maipai maipai donc depuis des patchers mo vandisanga ai bien des patchers les chapés sont moté maipai donc c'est un peu ça regret na ngezalaka na bukana équipe na ngesoutenir ngate ba kipa yote ba tigo ka ndeko tanis ko za pena jouer bazara na besoin na ngato maintenant na ye na bukani en tout cas participer ma kotala pena équipe amune lokola Derrick Claire motema pembe ba dirigeant bazana batambongo bazara pena na tout soutenir pena ba tuna biso surtout mimi ba jouer parce que le retour de ma émission eza sport tozo ba pena makambu ya lisano makambu ya ndemo ka ndenge zala tala ndenge Kylian Mbappé azwa ki choc moko ya mukena na entraînement avant match na bango ya retour na Real de Madrid tala ba docteur ne balandeli tala équipe ne balandeli a beti pe match wana a marqué pe bi marqué bazaki éliminé mais a marqué pe bi en tout cas to linga pena eloko wana bolingo wana ezala na ba club na biso surtout na mboka na biso Congo et ça pena kitoko makasi les chasseurs Derrick Club ya ba jour o ba mikolo oyo ozomona yango ndenge nini bon Derrick na tsana Derrick o ya biso na après na Derrick o ya lelo Derrick o ya biso to ando muye mayo au senti que tout mouillé maillot revenez ça l'été revenez monsieur à la maillot na petit match na Kangi Varese na iba bureau c'est ça na ba junior ba 3e division c'est biso dans deux salons oh là donc na senga ba joueur a denga lelo ba mouillé maillot to on a besoin équipe na chose à la kaka na niveau où ezala na donc baleki yo baza lelo ba mouiller vraiment maillot c'est un peu ça donc bango lokola baba Bakary qui vous dit lelo bazo mouiller maillot mais bazo mona na mbongo ouais bazo mbongo mais ba mouiller maillot mais bon bazo mbongo te ah bango bazo là ba faire mouiller maillot te ouais c'est un peu ça so Derrick à l'époque ba série na bino baba Joël qui moi qui bon faire mouiller maillot ba on bénéficier te revenez aller penda total te dans les chasseurs moi sumba mutu keza te parce que nous avons moqué salaire ezala ki nango par moment après ko bon on beta pe ba 7 mois pe ah mais oui maman na ngai na DSMP équipe na ngai passe na makasi équipe na ngai mais les chasseurs le père ça les chasseurs le père a composé pe moi pe garçon na comment peut jouer c'est na Congo te Congo passe tina Congo te Congo na biso nga tana zana mbanda kana ki mwana nga beta na équipe mona kin na ya pina na si mwana ngatika atozo na mbanda ka atana mbanda kaka na esa pena mwana ngatika tika to bunda okebeta ta libanda tala degré siko na mbanda kana yezo mwana na pexi mambabali na Congo
Merci beaucoup à les chasseurs, le très cher internet et à peu de production Grâce TV. Et Léona Mbela Bino, mon ancien joueur, il y a Derek Lemoté, ma pembe, Tinangana Lukae, parce que Basala Pena Basixam, mais il y a Autuko Bango Awa. Banda ko faire moyen maillot ya Derek Lemoté, ma pembe, le Tupamoros à l'époque, mais Bana de l'autre Bana de l'autre. En tout cas, et souligner pénalité donc pas si peu ma ba dirigeant et ba club na biso tant oyé ko yaka te pour na yo moko bénéficier mais faut kabula pe mbongo na ba o ba sala musala ndenge ezala ka dire club monter pe mes entreprises à monene surtout si baba vita ba mazembe ba lupopo donc en tout cas ça ba club mo ya minene awa na mboka na biso Congo.